Mais na lobia na continent nini yango bakomparaka mbongo na bolingo ezalaka wapi o? Chamberton, Jansi Kindudi, Bibiololo Switzerland, Maître Gabon Makofi, Clotaire Mafuku, Patrick Ntiala. Aya oleli nzwala se motema mwana moto ekbei makale o lolenge halakela yo depuis namonaki ya kamera ya servo nanga nyonso komaki ofilme abe ya nzuzi zwanga ata porte cle kendeke nanga partout ata na poche ya sheri na senti chaleur d'amour komisa nanga ata mokaba ato change pantalon nazalaka tout le temps wana to ya la mulu ekomata tina sang augmente na pourcentage ya lolango par nombre yo choisi esengo na ngai ekozala de pliske ya moto yo abiki na liwa avion mama ye Robert Lobota Esther Mpemba Brezo Banguli tala ndenge motema na ngawa simbelinga mondoke koloba ukwela ngeye nokite koboma ngai mememezala te na susi ya via mwane kanga yande anti balo protege créature nzambo ti en danger nokina kupa martiri ya lolango ya ofele ya kingozi Dudu Bazonga je suis nul en anglais mais je peux te dire I love you Nazaï nanga pamba na mathématiques mais je peux calculer combien je t'aime. Je suis zéro en géographie mais je sais que tu vis dans mon cœur. Bonjour, bonsoir, na Ernio Sobozu Libakou Yakola Nanga Oabino, Christelle Rose Lupungu Mamou, l'uranium de la presse congolaise. Vraiment, Nazan et Sengo Mingi Yakoko Trabanda Konabino pour nous présenter Bino émission Oyoka Ande Tolobaka. Tozawana toujours pour nous informer Bino pour nous relaxer Bino Ozoleka Awana Kinshasa, peu partout dans le monde. Namoni Pabo Kilo Langai, Pabo Kilo Langa na PC Mbote, Papa Jean. Pabo Kilo Nanga, grand frère, il y a NTP, Babi Papinzola Messo, donc merci. Na 4K Moussala, Tokuta Bono Pabo Kilo, ça va bien. Quand il est à Bino, nous allons toujours pour nous informer, Bino pour nous l'examiner, nous allons à la Kinshasa, partout dans le monde. Les autres, le 19 décembre. Date où l'année passée, Bino Moboyoka Kindenge, siffler, les qui, Banzungo, les qui. Population congolaise fait partout dans la République démocratique du Congo, Télémaki pour la fin à mandat ya Kabila, président Joseph Kabila Ezaki Bongo, jour il a fait un mandat mais et Simbaki Tebinomo Boebindenge et les Kaki le 19 décembre 2017. Yango tonto sur la bonne moko ya bapandi sango molobeli ya bana mboka kanema mi bengaka lisu ya population to me comment que sur par rapport à journal parce que tout ça déjà 15 heures to bandenge ni journal ngo eleki parce que bande on a biso ya rassemblement ki bako tambola bande on a biso pe mususu ya majorité ki bako tambola pona kosenga kimia na mboka est-ce que ba marche wana et salami toté ce qui est salamaki est-ce que esimbito esimbité wala nazo pesa déjà invité na ngai ndeko Flavien Mbote ndeko Flavien Mbote mama Christelle Mbote na bandeko nyonso bazuli bakwa kolanda bandeko surtout o balingaka mona musala la population ndeko Flavien oyo alobela mboka journaliste engagé pour le changement na mboka na biso. Meilleur vœu. Merci pareillement et puis me veut le meilleur na bandeko nyonso mikila poto ba combattant surtout balinga changement mboka pe na bo santé bandeko bazwami pe na Congo. Parce que l'émission na yo landamaka kana bato potote pe ba ki bandeko na biso Congo ba koma pe ko consommer internet donc na pesi meilleur ba congolais nyonso bonana na banzi été année 2018 année changement to banzi été année 2018 et que ça année population ko sepela ba congolais ba ndokoli à 3 fois par jour to banzi été tant to kota 2018 en tout cas makambe belé na mboka na biso makambo o mufungi mukamate ko sila ete ba congolais nyonso ba kozala libre ya kotambola na mboka na bango ba combattant na mikila poto ba kozala libre kozonga na mboka na bango parce que il dit que ça été makambebele kumbongo na parce que yindi déjà mabe yindi mabe yindi déjà mabe mona mboka parce que les autres la mukiti yango si to beta ba tour to sepeli pona komona été mot d'ordre aux ala qui lancé et pas il y a moko ya bakambi ya rassemblement mona mboka Félix Tshisekedi oza ko kumba masolo ya B52 bokonga komba yé moko le patriarche Etienne Tshisekedi wa Mulumba oza ko kamba rassemblement
lelo bakinois bapemi lelo omona kelengi climat peza kitoko pona koloba ete tala basakana kana population te ozali mokili nzambe batutela yango tolote donc okozala na pouvoir okozala na mandoki mais population za mokonzi tokoye ba journal lelo esimbi te parce que nga vraiment nazaki na ndako na sebino na liboso lupango na liboso lupango leo na bima na ngate nzoto ezama mke bien te mais ndeko Flavien azalaki na asalaki ronde ya capital Mobimba ayibisa na journal lelo le kaindeni mais na ebisi omone bonana sengo pena na kanda na bisaki bandeko système muniere ko continuer kaka pas to défendre toujours idéologie ya mwana mboka B50 mokonga koba Etienne Tshisekedi oya linga mboka na biso etambola malamu alinga démocratie ya solo ekota na mboka na biso mais lelo bakino baza ko sepela parce que mboka eza kao bachaka tembe na population te mboka eza kao mais bamesana kitoke bamesana okene ba banki bakene ba banki totala bamesana okene wenze bakene wenze totala bamesana okene misala yo mona esekisinga ko to komona Bruno Tshibala ya mala okisoni parce que to revesa ki parce que premier ministre Mobimba a surtuka a se retrouver à yemoko na bureau ba collaborateur ba yete directeur cabinet yete Bruno Tshibala se retrouver que même ba garde corps ba yete donc pona ba to saki mot d'ordre mais akeko tambola na ba alimentation na ba supermarché et ça qui soni to baki que en tant que premier ministre azana betanda premier ministre musalité qui na ba supermarché ça qui sonne mais lelo mona mboka Bruno Tshibala mo monanité donc lelo mona mboka Bruno Tshibala a monanité à respecter mot d'ordre lelo mona mboka Bruno Tshibala a monanité lelo ba konzi mboka ba kama mboka ebele ba fanda bandako bafanda bakeno ko ça nini parce que les 19 lelo parce que debisa ki bino bande ko balandi les 19 ezalo kwa moi na sans écoutanaki les 19 ya lelo na bango moko baloba ko mufunge mukamate ba monanité bango moko ah maman mais minga kolobeza te ba image ezoloba bandeko mais yango tozali ozomona quartier ngenza okauka pona koloba ete ba kinois ba tosi mot d'ordre ba vandi na bandako soki za tembe boza bandeko na Kinshasa so boza ba tembe bandeko ba kolanda vidéo na yo bango même bene ba vandi wana miso alo abesa mwasi azokansani azoloba nini mais tuna ye moko abimaki te pona nini tuna ye maman tuna papa abimaki te pona nini quelques supermarché ba banque tout ça là qui non mais est-ce que oyebi que lelo yo bakoma ko traquer ba libanais na mboka na biso et sengeli to le belango lelo bakoma ko traquer ba opérateur économique ebele na mboka na biso tango ba mot d'ordre zo pesama ya rassemblement pour la population au comment ba opérateur économique ba indien surtout bendo pakistanais ba chinois ba kobanga parce que lelo soki bango ba tosi bango baza expatrié bakoto saté mais ceux qui bango batosi bakoma na problème na pouvoir to lo bayango yango mona mais basali mpiaka ba supermarché o batiaki tembe na population lelo basali piaka basali fiasco po batu bakoti te restaurant tikali ya biloko kotola ya kopola na ebite soki lobi bakino bakolia biloko wana et puis na kosenga na inspecteur ba vérifier na ba restaurant nyonso à ville à Kinshasa parce que ba congolais bakoti te biloko bato boy balambe ba pesa bakino biloko elala lobi parce que les loyaux qui n'ont pas aussi ba restaurer sali piaka ba libanais ba sali piaka et c'est ngalo ba que ba jour nous sommes dans la ville monte sali maka mo cannabiso ba perdaka 6 millions de dollars o ekota kana caisse à l'état maintenant le cas qui la fois passé tout le monde qui premier ministre comme kolela imoko kimbuta leli taxe ya DGRK le bien que na sepeli coup de chapeau na mona mboka luzolo bambi nenga comme ko kanga bango moko donc coup de chapeau mais lelo c'est ngalo ba ke ba vignette était kamité kimbuta sali piaka lelo pour vignette était kamité ah dans la ville de Kinshasa mais mboka ba vite botu na bango compte parallèle il y a DGRK botu na kimbuta banda ko bela zo tonga na ville de Kinshasa ya za nani pour la mboka yo d'abord otali PIB à population ça na combien population na PIB ya Kinshasa na combien ye kimuta tant que numéro 1 à ville à Kinshasa banda ko bela monsieur comment ko boma bato banda ko bela ko boma bato parce que zo mona ezali biloko moyibi e ko simbate yango na lobi ke basali piaka kimbuta sali piaka Bruno Tshibala sali piaka parce que 6 millions de dollars oyo bango ba gagnaka na ba guichet ni ki piaka lelo ba transport tamboli piaka Bantrasco et tamboli mpiaka po bato kota bazana bango te ba kino to bisaki bango changement stratégie ba kanisi bato na balabala lelo comme bango se mofano kana parler to ko sala marche lobby au monde ba dispositif que monde ndenge au monde ba policier baza partout OK na rond-point ngaba au monde la policier OK na Victoire au monde la policier OK na Willery au monde la policier OK na Kitambo magasin au monde la policier OK na Wenza Liberté au monde la policier mais lelo ba policier pe basali mpiaka po ba vandi ba kazaki ba kosala musala était zéro stratégie changée marche comme on vend dans palais donc marcher lobby biso devant son palais bo salim piaka voilà Kabila dégage baba ki Kabila dégage lelo transition sans Kabila to komi wapi transition sans Kabila bande ko balandi na lobaki na beta c'était les kambo wana d'abord pression ya lelo ya rassemblement
pour la population, pour la collection de pouvoir était balinga ba marché pour basenga départ ya Kabila le 31 décembre et à l'élection balinga qui pour na bango élection salema le 31 décembre ce qui transition ko salema après le 31 décembre ya zalaté mais ils ont une pression opposition politique on a rassemblement nazali no baka naza mwana musala population ngai nazala ka mutu rassemblement té bomo na nga rassemblement té bomo na nga pe na pouvoir à Kabila té mais bomo na nga na population société civile avant la population alors mode de rassemblement yango omoni le population aussi pour na ko ba été population na pasi ezaka na classe politique mo muke o bazoli mbongo à l'état o ba vandi basi na bango ba ke na rapoto mabumu na bango ya minene population nyoko maka classe politique wana nde moni population d'auto sa bango té yango moni que la population minorité bango na bazoli mbongo à l'état minorité bango bazo détourner mbongo à l'état minorité bango na bazo dondo bien que mandé sili mbongo à l'état majorité à population oyo nga naza ko incarner à travers micro na yo en tant que moi na musala na bango en tant que molobeli na bango pa na vanda kana population na nyoko na population atalisi kanda na ye méchant le lopo na koloba été à kotosa alors bande quoi rassemblement to bosana te balobaka ke no bako banda journée ya désobéissance donc après le 31 décembre désobéissance c'est côté wanande kozala mobulu parce que wanande na ba journaliste biso peut kozala misala bela kosala et puis to kosenga na j'aide à protéger biso journaliste en danger parce que les lois ba comment qu'on enlever ba journaliste ba comment qu'on permettre biso ça na musala te na kosenga vraiment na j'aide ba sala tout na kosenga na CESAC ba meka mpe kotala na kosenga na mwana mboka Jean-Marie Kassamba o azali président ya Kinshasa provincial pour na journaliste na UNPC batala makamona parce que ngana ba mbavu na Kinshasa en tout cas na alerté bango nyonso tant to kota 2018 batika biso ba journaliste ça musala parce que c'est l'année de tous les enjeux c'est l'année de tous les dangers parce que virage wana seigneur zo na biso na vote électronique na ba loi électorale là na habité ceux qui bango moko ba kotambola na mboko mais population dans mon consit prenez-vous en charge l'accine. Tant que le musée a la population se prend en charge. Bango ce que bakanta prenez-vous en charge zani. La population de babanga na bango. Té population Kinshasa comme des mature. Au moins population ceux qui population bangaka. Mais population bimi na balabala lelo. Mais au moins population vendre ndako. Stratégie est changée. Ceux qui rassemblement lobby marche lobby ba ki bato vendre bandako. Donc marche se transformer la ville morte. Émission de ça la fois passée na ebisa kango ba congolais na ebisa ba kino na ebisa bandeko mikila poto ba congolais so diaspora ba combattant lelo changement côté ceux qui rassemblement à lobby marche ezali lobby bon c'est la bango lobby té ils ville morte tant que ville morte mais là comment on a inquiétude ville morte parce que ba cercle ka Félix Tshisekedi abimé non stratégie au moins ba stratégie akala ya et on moni makambo on moni idéologie ya B52 mukonga ko betchen Tshisekedi on ya ki stratégie na ye au moni patriarche ya linga qui ba désordre té patriarche ya linga qui marche pacifique zalaka ba marche mais stratégie sika rassemblement et na Félix Tshisekedi na bande ko ba okamba rassemblement ba na stratégie sika so ba bi marche za ville morte muko ba ville morte za makambo mususu kala mingi te ba changer stratégie et kozala que non ceux qui ba lobi bolobi tozali sikoyo na ville morte bon mona ka bato balabala ba vandi likolo balabala omoni na ba trottoir bato vanda bango liboso ba pango na bango ole ka pena bato ba vanda mapango ba beta ba siffler sikoyo yo pekisa kongola beta siffler yo nani opekisa kongola beta siffler sola siffler to banamo sola siffler to mona ki jeudi passé ah écoute biso na église Saint-Pédis ngongele là qui église ebele ngongele là qui même ba ici biso simbité mais côté na biso na debi que mouvement islam ya makaka te soka simba kité bakanga ki bato pona ni soka simba kité bakanga ki bato pona ni parce que na utuko ya mabe moko mwana moka Willy Mishiki asengi na plateau télévision na ngai asengi bakanga basango bakanga basango parce que basango bamandi ko pesa mot d'ordre population zoka et c'est un peu boy bayena bandeko bazoka mboka 80% ya ba croyants baza ba chrétiens na mboka na biso et puis 80% ya ba chrétiens oyo bazali ezali ba chrétiens pratiquants catholiques donc tango mot d'ordre moni senko à côté masolongo d'abord mon cardinal à côté et c'est un peu ba fungola miso na banze peut ba comprendre té il faut pas comprendre église catholique atongi ba école ebele na mboka na biso église catholique atongi ba université na mboka na biso église catholique atongi ba église ebele na mboka na biso ozomona contrairement na bizamizama oyo comme lelo ba église ebele comme panza mabala ba église ebele comme konyokola kolakisa kindoki omona on église catholique te yango na biboye bo fungola misu tango bomoni ete lelo église catholique amandi ko pesa mot d'ordre c'est pour dire que non il en a marre donc pas si eleki akomona me bandimi bako koka susu te pas si eleki église catholique à côté les populations yango na ko senga na bande ko ba kamamboka tango église catholique à côté masolo boy ba ete eza ya ko beba eza ko beba za kozala chaque jeudi pe ko simba po simbaki ba siffler betamaki
nga na beta ki siffler na ngaki na ndako na ko bisa otaliba na te pona beta siffler beti na liboso ba mapangu na bango ba telemi milonga si bo beta siffler ata na chambre no beti ka siffler parce que ngonga ngo se koki eza symbolique banganga nzambe ta babandi koloba bango ne bakobisa biso kina siffler wana ezali secret moko e batami kaka bato bana miso ne bakomona lokola biso to moni parce que to na miso mibale kamo to mona na bible yango ba siffler na keba ya mais eza elembo omoni tan ba beta ba siffler bobi milimo boni zo telema tango bazobeta ba siffler tango bandeko babeta ba siffler et outi recommandation église catholique est-ce que bi milimo boni etelemi na minute wana bosa la blague te bandeko na biso bayana ba loge na bango mais ko simba te parce que loge wana na poto ezo simba mais so boye na Congo ko simba te parce que ozamboka kimbango. Voilà, merci Ndeko Flavien, vraiment merci Molobé, la population, merci Nabili Soza, Nabiso, Nabiso Diaba, souhaiter ma meilleure venant à la Bili Koulouma, mon conduit CP, depuis Suède, sans oublier Carmel qui t'a la Karma, mon merci Nayo, Babi, moi, allez, Solo, Maman Weston, moi, à Paris, à Tongo, vraiment, merci. Merci. Émission Nayo, Tolobela Daniel Safou. Pilobi nango Daniel Fata Bimaki. Na senga kala mwana mboka Jean-Marie Kassamba à travers micro na yo. Nabi ozali président UNPC. Tolingi to mona yo Jean-Marie Kassamba. Lelo yo to mona journaliste na biso ndeko na biso Daniel Safu to mona ye. Na bilili bandeko ba mona ki après émission na yo mwana mboka Jean-Marie Kassamba yo kaki akendaki na police comme na Silvano Kasongo azali commissaire provincial. Ya ville la Kinshasa général Silvano Kasongo. Comment na ndenge nini mwana mboka azalaki kuna pe babimisi ye ezali le coup mpona koloba ete en tout cas na moni babandi koyoka. Babandi koyoka lelo Daniel Safu bon bien que ozo purger kaka peine 2 mois dans le belete 1 mois tikal nango kutu e belete okozota en kolobaka osa musana na yo en tout cas wana coup de chapeau na mwana mboka Daniel Safu kombe zo continuer ka continuer voilà kombe zo continuer alors tout le monde qui bon na bilili lisanga o tout le monde Vital Kamerhe tout le monde bongo Félix Tshisekedi Moïse Katumbi to ebité et ça sous par rapport à mais nga na kobeta c'était bon habité bandeko na biso opposition et c'est ngai peto lobaka nanu to beta moi historique muke na quelques minutes de micro pesingai bandeko na biso bakei rencontre na cité Union africaine bandeko bakei to mona Vital Kamerhe kana micro na nga to na Vital Kamerhe oyo ko sala ninyawa to mona Vital Kamerhe azo conduire délégation ya opposition to mona ka à l'époque B50 mokonga koba paix en son âme parce que na koba na masote sana tanga komba Etienne Tshisekedi article patrimoine Mandela Congo mwana mboka Etienne Tshisekedi aboya okende mais bande ko poso bakendaka caméra kendaka MS azali ko tergiverser okende te to mona bande ko musute bande ko rassemblement biso baboyaka à l'époque rassemblement na te bande ko na biso dynamique opposition baboya okende bande ko dynamique opposition caméra azalaka la dynamique opposition apesaka mokongo akendaka na tunanga caméra au trahir opposition pour na nini alors nini politique à siège ya siège vide efutaka te ba image ezali yango akendeki kosolo masolo mboka tomoni na gouvernement après Saint Sylvestre gouvernement bimi bazu 3 ministères et c'est ngabo bango que non UNC ya Vital Kamerhe bazaki 3 ministères budget ya mboka ko futa ba soda ko futa ba policier ko futa ba enseignant ko futa ba médecin ko futa ba fonctionnaire en général ezali Vital Kamerhe parce que ministère ya budget na maboko na bango basali nango nini Vital Kamerhe asali nango nini lelo yo ba panzani bango na mwana mboka Kangudia aboyi ko kende bazo reprocher Vital Kamerhe pour l'intérêt personnel pour l'intérêt privé donc na kota masolo Vital Kamerhe te mais pour na osali rencontre ya mbalo parce que ba rencontre ya opposition na ba dynamique to mona bango ya kokutana to mona na ba plateforme to mona ya mbalo yo tu ko salema ba kokutana na Jean-Pierre Bemba mais na koyebisa yo est-ce que oyebi ke likanisi wana ndenge bandeko bakutani et pesi de zunguluke na ngamba rassemblement ndenge nini comment na bandeko bakoko kutana Jean-Pierre Bemba parce que esengeli boy bate oya ko kamba rassemblement lelo zali mwana mboka bien que ezali mwana mboka Félix Tshisekedi mais sengeli boy bate Moïse Katumbi est dans l'ombre donc Moïse Katumbi azana ombre ya bandeko na biso ya rassemblement mais tango bandeko bakoko sangana na bandeko ya MLC pour na Jean-Pierre Bemba ndenge salemi kuna caméra mona ki koto ko simba sute caméra katisi mbangu na ngambo ya Jean-Pierre Bemba et sengeli bandeko ya MLC bafungola miso kaka ndenge a trahir PPRD a trahir Kabila a une opposition a trahir ndenge moko pe lelo yo to sepela kitango a reconnaître azongi mais akei kokuta na bandeko na biso ya MLC na niveau Mikila Poto na plateforme opposition politique eza mabete mais loko to kosenga na Vital Kamerhe muto a changeaka
okoki kozala na yo caméléon mais à un moment donné de l'histoire de la vie politique on le dit na trahir sous population té parce que elle ko sala bien té présence ya Vital Kamerhe nga na ko mona avenir ne lokona té siko asala bon point et dans le point de vue politique to kuti ozo ba batobele ba toute l'école politique à Mobutu batobele ba toute l'école politique à Mobutu lelo ba se retrouver dans politique ya Mosé Laurent Désiré Kabila lelo ba se retrouver dans politique ya Joseph Kabila mais lobi pe ba luka ba se retrouver donc Vital Kamerhe je reconnais aux ali vieux nanga beaucoup de respect pour toi au Kenaki la élection bimi 3e bien que yo moko bene ba tripota ba voix aux appels capables le monde mboka tient ce que d'azate le lo autant bousse opposition mais essengeli tout le monde a sérieux c'est ça le premier bon Vital Kamerhe donc Vital Kamerhe a dans la position parce que tant ba Kenaki mon mboka Joseph Kabila bimi tout le monde tient ce que dans la nami Vital Kamerhe baki 3e donc aza poids politique munene na mboka na biso parce que Tshisekedi pas qui na combat bango sur na combat les autres Tshisekedi pas son âme azate donc Vital Kamerhe a coquille le loyo ko ça a été à récupérer au rail politique à récupérer porte-parole ya opposition mais ba j'ai à changer à trahison wana ndena ko interpeller mon mboka Vital Kamerhe au sala yango mingi cette fois-ci tolingo mon ngote biso population biso ba congolais tous en a besoin unité opposition na mboka nyonso na mikila poto opposition zalaka pouvoir e kozala opposition kozalaka etambola bongo o komona ah président de la République azali kuna porte-parole opposition azali ba ko tambusa mboka partout dans le monde bande ko na biso vana mikila poto sur ba combattant ba yebi na mboka na biso pe sengel to za la peine opposition oyo bazana leader moko sima na bango pona ko salaka toujours contrepoids na pouvoir yango to ko senga na Vital Kamerhe soki ko jouer na jeu o ayaki ko penser rassemblement pour apesa mu Congolobi akena na ba rencontre ndenge bande ko balingité akeko kuta bango sur la plateforme pour lobi aza susu mutu musu a panza susu plateforme politique ko salemi en tout cas mon mboka Vital Kamerhe na banzi na lo bango toujours bokina nzambe ba tout lango toloté passe ya population ezala mutu na yo. Voilà, merci Ndeko Flavia. Tokomi kokende malé menasuka émission alors Ndeko Flavia 14 ngaka na journée ya lelo bandeko na biso pe mususu ya ngambo ya majorité bimaki déjà na nzela po na marche. Oui, c'est ngela boy bake mwana mboka Willy Mishiki. Hein? Oyo azali moko baki Tshisekedi akozonga te. C'est ngela boy bake mwana mboka Willy Mishiki kaka la plateau ya ngai annonçaki bakosa la marche du 18 au 2 janvier. Donc babandi le 18 décembre ti le 2 janvier bakosa la marche na bisi mwana mboka Willy Mishiki. Oko bundisa rassemblement pour nanini. Bon ça la bino marche bande ko ba déranger bino te. Habité ngai na du 18 au 2. Bango ba senga ki le 13 biso senga ki le premier. Abi rassemblement comment ki le 13 Kabunda comment ki le 13 bango ba comment le premier. To bine makamango ça le maka. Mais pour nanini ko pona date wana ezali boye. Mwana mboka Willy Mishika bi ke rassemblement so ba tie même date a ko changer de position mais a ko ya na date mususu. Loko la pression politique ya rassemblement ezali du 19 au 31 Kabila fois kende so qui transition sans ye yango moni Willy Mishiki na dynamique bande kwa majorité yango mona ki mais coup de chapeau na mwana mboka Silvano oyo apanza ki bango nyonso donc na Willy Mishiki le atambola kité akataka kotambola atambola kité mais rassemblement a changé stratégie yango na bisa bango boko za bango na ba itinéraire ba pesi bango ba vendre ba parler donc boy ba keno c'est ça la politique c'est ma stratégie mais ba marche yango Ndeko Flavia dire ba balinga ba rassemblement bi ma bango ba me ba sangana pona ebimisa so ba et puis ça désordre yango moni makila en tant que moi dans la population na ko pesa conseil na bayi politique tant que boko sala ka ba marche na bino to lingite to mona ba marche est considéré ce que ça dit à opposition est considéré la majorité parce que tant que sala ka ba victime ba innocent ba kufa ka population mais au moment na ba politicien bana na bango bana mikila poto basi na bango bana mikila poto biso ya biso bana na Kinshasa to kunda ka bibembe to kundi bibembe belé to lobaki yango keno année oyo to boy ko kunda bibembe mais ceux qui pour la résistance ba kuta population. Merci Ndeko Flavia tokomi vraiment nasuka ya émission na biso de habiter le 31 décembre est-ce que le 31 décembre mokile kozalaka ndenge zali le 31 décembre et le moment c'est la vérité et le moment ko changer té parce que le comment ko changer té et ko ça le matin calendrier CNC bimaki et c'est le ba communauté internationale OIF bande ko nyonso baza ko accompagner calendrier wana il est temps ba congolais ba lamuka ba fungula miso parce que to comme dans un retard et c'est là que le 30 novembre oyo
Donc, comme en décembre, le 30 novembre, et c'est déjà promulgué loi pour l'organisation de l'élection. Qui est loi dans le limité? Loi il y a tambola et le moins dans l'Assemblée nationale, loi qui est dans le Sénat et qui est dans le PAG pour la promulguer. Et c'est là qui au 15 décembre, le 19 décembre, au 15 décembre, le chef de l'État a promulgué loi électorale. Mais bon, il y a un retard déjà. Donc, si tu comme le 19 décembre, la population a tout ce mot d'ordre, qui n'ont pas parlé, pouvoir et monnaie et qui sonne. Mais c'est un peu que c'est là qui promulgation à loi électorale. Alors, promulgation à loi électorale est posé problème. Pourquoi? Parce que c'est là que le chef de l'État a publié les 15 par rapport il y a chronogramme, il y a CENI, calendrier électoral, au CENI a publié. Déjà, arrêtez de connaître et qu'on l'accès que non. Politique yambo cannabis bato bato gouverner bazana volonté té et c'est 2020 responsabilité za ya Obin Minaku responsabilité za Kengo les deux oyo bazo kambalelo Sénat na Assemblée nationale c'est ngaba bakeno Obin Minaku en tant que président de l'Assemblée nationale azali secrétaire général ya majorité présidentielle donc pendant tant que dobi majorité présidentielle le pouvoir tout le Kabila c'est pour dire que non tout le monde que Kabila bazana volonté té organiser l'élection parce que azali secrétaire général ya mouvement politique na bango azali président de l'Assemblée nationale. Donc, bango ne bazali on est la rapide. Bango ke ne mbang. Kengo pe na ko na abandi ko sala aventure na. Population dans cause de la calendrier électoral, retard wana seigneur lobaki yango. Yango monaki alobaki pour organiser l'élection na date na pesibino. Et seigneur ba respecter na chronogramme, ba pesa pe ba moyen, ba pesa pe finance pour te ba accompagner. Chronogramme est respecté. Déjà retard tous nango seigneur ba kino élection sous les élections et cause sous le 23 décembre été. Et cause la té. Loi électorale il y a promulgué qui prévu le 15. Toza déjà en retard à 4 jours. Non, il retard déjà à 4 jours. Toza nango boba c'est-à-dire 4 jours, la date est le 23. Donc comme il est le 27. Donc date est le 23 tu dois perdre nango. Parce que c'est ni atala qui chronogramme naé, à sa budgétisation chronogramme naé, à tia qui va moins tout. Et c'est le gouvernement a accompagné yango. Et c'est le député va accompagner yango, et c'est le sénateur va accompagner. Mais déjà à niveau il y a parlement blocage des alliés. Non, et comme dans le message Joseph Kabila té. Oh, bazo ko bloquer les alliés bandeko ya majorité. Bandeko majorité, baza na besoin d'élection té, ba député mandat c'est glissa. Obin mina ko bi que so bazo le terrain ba voter bangoté. Baibi, yango mo ba ke la tricage à loi électorale oyo. Mais loi électorale on est école capété. Voilà, merci de Flavet, comme vraiment na souka émission na biso Gola Mayele a signalé par rapport à opération Kanga Moyibi. Bango kanga bango déjà moko ndeko. Mais wana ezala ngo comédie. Ezala ngo comédie, na banzela ngo comédie, luzolo bambi ba pesa ke musala na bandakala akanga nani. Pona ni okanga eza ba conflit entre bango na bango. Et c'est quelle population et bango, c'est pas de comme porte. Donc ba conflit na nga ba majorité parce que yeso ka benna, so ka benna ka kwanga apesa ka oyote. Oya kangele kanda. Luzolo kanga a dénoncé. Mais bandaka la luzolo bachaka ya kanga bango te poani. Lelo mongo snel, tout le ballon mongo snel 2 millions de dollars. Oyo ba charger ngo dans Bochab. Tout le monde a mongo snel. Mbonga sina kinabi ba détournement commerce na mboka na biso ba si bakanga ba premier ministre ba si ba bimio muso ngaki mana ba jeep sami la coup de chapeau parce que Mouze Laurent Désiré Kabila abanaka okanga ya solo mais auto vivre le ba scénario ils ba scénario ils bango na bango do mwa simboa na ngambo na bango majorité batika population donc ba se régler ba compte bango na ndenge na bango. Voilà, merci de Flavet to comme vraiment na suka il y a émission de son invité le bani ko le bana bana mboka nyo savalandi c'est tout ba congolais na biso ya diaspora o ba pesa vraiment attention na bango ya kolanda c'est News TV ba landa ndeko Flavet na to kundola lelo bazupeli baku ya kolanda biso na masolo ya mboka parce que to lobeli makambo ya mboka to lobeli le 19 décembre oh vraiment ils allaient kimia on dirait férié on dirait mboule bête on dirait donc capitale est vraiment paralysé et on te mais quand même qui consolant de Flavet n'a pas message mais on a message à sous que zali pour encore toi un système à kraka. Toi système à kraka yango moni to sto ligoter batou donc to sto ligoter batou ba ko ningana te ba ka za solution ko bima à gauche ko à droite baza de ko ligoter ne baza wana nazali ko lobake to comme le système ko ligoter de baza na baza déjà donc bien cadenas donc to sto ligoter bango mo ba miyebi to sto ligoter bango donc ba ningana te moi ko ningana kutu ya te parce que to ligoter moi que ça système à cric ya bisa ke bino to na système à cric sikoyo donc to ko tala ndenge zo kende virage à souka le 31 décembre ne tokoyeba tokokuta na lokwa mibali et c'est que boy ba ete mboka na biso eza ya biso nyoso mboka na biso na mboka Vulus Kimbangu atika mboka na biso Patrice Lumumba atika yango mboka na biso Mouze Laurent Désiré Kabila atika yango eza na ba congolais bele ba kufa ba Martin pona mboko yo Tshisekedi akei et c'est que boy ba ete ba Tshisekedi c'est bazali donc ba bazo contrôler idéologie bazali on peut ba trahir pas idéologie te bazali ba trahir pas idéologie bazali
Le quoi ba kenda le quoi Bruno Tibala basi ba trahir. Ba ope batikali na bango na kata combat. Ah basi ba melaki supandakala. Na bisa ki bino bande konyoso bisa Camero melaki supandakala. Bande konyoso bo kenda ki bo melaki supandakala bozo ngate. Parce que to ligoté bino. To ligoté bino. Donc ndenge za wana mboka na système cric. Et donc c'est la kaka dépannage. Mais le 31 décembre Tito Côte à 2018, ndenge déjà tout se perdre 4 jours dans un colombe tout perdre 4 jours. Bon ça la bachine a pour élection à la tête. Congolais kangaki motema pour le 31 décembre. Bon même mi susu na 2018 le 23 décembre. Ako kanga motema mais bon ba ke système cric parce que dépannage de Kouta ndé beaucoup yeba. Voilà, merci Ndeko Flavien, merci. La disponibilité, non, quand même, c'est déplacé pour na Oya Tosola. Merci. Nabilo nyoso bozuli baku ya kolandanga Oya Christelle, mamu vraiment to komi na suka émission biso. Ceux qui bossent pas Nabili oh savons merci na Gola Mayala mtasimba ki image CBP montage, merci. Nayo merci à Chimen qui la merci à Judith Ngoy mo ça pembe babi basa mité mamine ne ba maman oh basibalia na bato vraiment merci Nabino. Merci à Paul Bon à gaz na gaz, merci à Gabi Panzo meilleur Venayo, puisque ça la Suisse, sans oublier à Dieu Diogène, mon vieux, Genève, mon merci, merci à Michel Lève, le grand saoudien, l'impresario Claude Ndomba, c'est ma meilleure Venabino, Bibish Kabishi, Chimène Kiala, Nabosan Bongote, Mimi Masonga, Moté, mais Dilou Masonga, ma meilleure Venayo, aux épisodes depuis Londres. Carmel Kitamba la Karma Omo Billy Kounouma Mokonzi CPI babi Mama Weston babi Sernangana Sola Kitoko Pemena Baswed kuna merci na yo merci na bien so bozuli beaucoup ya kola nanga itokuta na prochain numéro ya émission d'ici là portez-vous bien bye bye Melena Kabelia forêt équatoriale Saki bolingo zalaki atamaye Melena sambeli ata fleuve ya Congo Chérie eske yo kokoka kotanga nombre ya litrage Oeza na fleuve ya RDC Impossible Insalamable Eza bolingo Eloko mosusu te Eza bolingo didukalala Ouya Mayola Ashiro Chamala Odon Pambu London Yellow Rebanga La salula na ye bilele na babiju Seri na nga ya lula na ye baziki na banyomi nyomi Matula mpaka ye Zuzi twala se Ni mambupe na sana Oh Eveline Son Madera Bosco Boble, Tati Tigana, Tigana Zureta, Hilaredo Père Triple. Petit Petwene, Naponio, Sala, Monitara Motuka, Bolingo, Apamwa Lolenge, Akokumbela, Bolingo, Bandana devant marche arrière, tena vitesse, Yasukai. Moko l'examen bongo totala soki nako échoué Bozwa na bino bamengo botikela ngai yeye Soki bopiminga maya komela bopesa ata kongo bololo Nakomela yango sans hésitation pona bolingo nzolas J'aime mon amour pour l'amour J'aime Zolas pour la vie Mamadou Arisho Ebia Taki Otabungisi bango ele kaka nango Oyabungisi diama ele kaka nango Otabungisi motuka ele kaka nango Oyakufeli moto ke souffrance Motazangi bolingo Susi mpasi na motema Jacques Nzanga Yeye ngana kolela bolingo Jérémy Vita Lokola bébé alelaka inye mama Atako pesi $1 million pamba Susi libele to biberon Dide kombe shude tamali di fololo Pati makanda dani mate uset Chapi chakala Ya Beni Benito Marisara Josué Papa Lela protocole chou Takou Fatou Simona Ali Demo